eza pe na mutu mususu nzambe asalele bikamwa ka ndenge oyembaka wana ka ndenge oteyaka wana nzambe asalele bikamwa alors ntango bato bongo bakutana makambo tomema bango na nzela nini le responsable ya madiabu mwasi pe mobali donc nzambe ayebisi nga nayebisa mobali boye aza mosala nzambe munene il faut nzambe azoyebisa nga nayebisa ye azonga na se ya makolo na ye alongwa na kati ya bisika oyo ya kota alongwa na kati ya bisika oyo ya kota batalisinga esika telemaki moto entouré ye na katikati ya moto wana ye na katikati ya moto wana et puis mwasi atelemi na musika azotala ye bisika aza na katikati ya moto Tatif oya sali ya kosala batu majabu eze loko mwa malamu même babiso tuto apprécier yango eza malamu mingi eza loko mabete eza ya malamu mais nzambe azebisa nga na yebisa ye asalela nzambe na bosolo onepe mwasi na ye asengama na nzambe likola vi na ye Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher en Australie. Non, non, pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobukanate. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yakambangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci beaucoup. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Vous allez belé beaucoup la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision chaîne oyo kokani na yo. Na pesi sponsor na biso Jésus Christ mbote
puis merci mingi na nenga ndima ko sponsoriser biso awa na chez biso télévision de tolobaka la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na maman Emily Setimayinga depuis Canada. Ya ndima pe ko sunga ba orphelin to pe si mbote maman. Na pe si mbote na yo Lydie Mukadi ma femme. Merci beaucoup à mes enfants. Un grand merci à toi Ndeko Chris pour la prise de vue et puis réalisation du côté montage namoni Denis Mosolo Elias bako ça musala kitoko nzama pambola bino na pesi mbote na ba oyo pe balingaka biso te na pesi bino mbote po bobenga mwa mingi merci na bana katako kombe mujima igemene bobenga ke mwa mingi bolu papa chic to kolanda yo nzamba pambola bino merci pe na ba abonné na biso 143 000 abonnés c'est pas donné à tout le monde donc merci mingi na ndima na ndenge mondima ko s'abonner awa na chez biso télévision bandeko ba bolingo lelo to na ba actualité oyo ezolo ba na déjà na ba internet boyebi to lembi ki nduma ba pasteur to sala nini ya on mona na église moko basi babala raté nzoka pasteur aliaka basi nyonso église bolimisa bandeko ezaka na lobby ya lingala to sala moi to sala vigilant to yoki bandungu nungu oyo Moïse Mbiya lobaki na culte na ya liboso pe ya mibale to yoka gindenga lobaki sur mwasi ya libala lolenge nini bakomoko bima na soi-disant Mike Kalambai to mona ki pe Mike Kalambai na mwasi ya bato na mbetu na bité bano ko sambela to pe bazana na culte moko boye bano ko seto bano tourner clip na ko yebate position na bazana na mbetu to ko yebate ezaki position bano ko sala nini po Mike apparemment lembaki musu mutawuti ko sala mama mabe sikwa ko pe mal apemi vraiment wana position Mike azana na kata mbetu mais to ko to yeba na no bano sala nini na émission lelo boyo kango parce que na mi moko ya basana nzambe ya mona kana ye musika nzamba lobelaka ye nini nzamba lobele tour pour na Mike Kalambai to pe Moïse Mbiye to yoki pe ndeko na biso Marcelo papa Marcelo yo pour mon lexa to yoki ba nungu ba sodomi to yoki ba nani mais enfin Moïse Mbiye pas donner ça le papa na biso Marcelo remonte na batba bundisa ye wana selon ba dire ya pasteur Moïse Mbiye binyo so bomona ki na culte après ça qui précision entre église oyo na église oyo na katika tu on a tout monde église à pasteur Marcelo c'est que yene muta ko Moïse Mbiye to robetali solo nzambe pas le beli moto na nzambe maman Siara to yoka nini maman Siara amemeli biso lelo merci mingi na Miss Lo boutique ya ndimi Nicolas Chic Mukadi nzamba pa molo mama na ndingo ko mulati nga kitoko mikolo bat ba ko lula nga makasi yo lukelinga ba problème na ndako moi si nga ko pe mate ba appelle pas ma pamba te kolati nga pe bien bon makasi pe bon ko mabe mama na pesi mbote mbote papa Chic Mukadi sangote na ngolo nzambe yo soit ba moni maman Siara moni nini to ko mutakuvite maman Siara nzamba so batela na ngolo na ye apesa biso ka makasi to zala malamu na mabota na biso na ba orphelin na bana nyonso tu ya maman Siara mboyo to zakimi na ngolo nzambe na sepela avant to bande émission na biso to gumbi mituna biso ko kumisa nzambe bandemi ko kutanisa biso mokolo lelo ebele ba bimeka ba betili ba kwa kufina par kominda kute musupa lalaika na sapongi wana lamu kite musupa bimeka bazongi lisute donc to kumisa nzambe bandemi ko kutanisa ngana yo na mokolo ya lelo to bondeli éternel Dieu tout puissant de très de miséricordieux comme on a eu sans olama comme on a eu netolama. Tu es d'une d'être levé, tu es d'une d'être acclamé. Que l'on te recommande émission ya lelo entre tes mains. Maïnyon sotoko sola tikete molimo santu na yo a diriger biso pe ya kamba biso. Puissance union so o ezali ayote ezala mosika na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ebele balala ki pe balamu kite kasondimi ko kutanisa ngai na bandeko o bazuli baku ya kolanda émission oyo na se loboko na yo. Maïnyon sotoko sola molimo santu na banda na biso lokola alpha asukisa biso pe lokola omega to bondeli bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La bande émission à l'élo, ma Saint-Esprit pour assister biso. Maman Siara, sangonini. Oui, papa Chic Nangola Nzambe. Nzamba zo batela na pesi nanu ba bonne fête na mwasi nyonso ya basi nyonso ya donc femme africaine nyonso. Momo yo ça to soigner maman Siara. Tu comprends ça moté. Poto moni moko na chambre, moi ça libala na kata chambre ya ko sala. Pesi bango mbote. Ya liboso na pena bango mbote, ba bonne fête na biso nyonso. Ba bonne fête na biso nyonso. O eza mwana biso ba mama. Na mona ba tumisu bola ta ba pantalon po nini ngoto na mwana biso. So latika le prêtre ça na 12 mois ne mobimba na so latika moi moko koti maputa ba robe et ça la paie bien moi ça la ti maputa et ça la bien
mwasi mususu aza alingane osala maputa alingaka pantalon mais faut tolataka maputa napesi bino ba bonne fête na bino nyonso tout mwasi abima ntongo mobala abimaki oluka ye mpe abimaki osala mosala mwasi alamuka ntongo mobala akebi mosala ye mpe akebilanga donc nzambe alola pambola bino nyonso na nkombo na yesu. Voilà mama Siara Mboyo tomoni nayebi te yo mpe bon na changer méthode à question pour papa Chico tuna mo mabe tomoni moko ndeko no mwasi na kata shamba ya moto ba émission na lingo pesa na conseil ya mbona bana kutuna mituna tomoni mwasi ya moto femme mariée neti yo la alliance boy na kata chambre na photo na star mo pemeni ya lali bo sali na chambre selon yo Mike na mwasi na ba sali na chambre non te ya mingi basi parce que toi na moi de la femme biso bana basi ba sala nzambe l'évangéliste ba prophète ba prophétesse donc moi si kaka na teka biso ba sala nzambe te o azanyo so moi si faut koyeba ko respecter di komi respecter yo moko pe ko respecter mobile na yo pe ko respecter famille mobile noto pe famille na yo moko même environnement na bino ba na to camarade déjà bato belé même maintenant dans entreprise na oza moi si oza pe na bato belé okuta na ba jeune garçon ba papa o pe ba ozala wana il faut to mi pe sa poa omoni ba makamba boye na moi de la femme eza moi pas si mingi eza moi pas si mingi na ba pays musu pe na ba olongola na moi de la famille o ezala souté mais conseil mingi na repesa pe bino pe bandeko mibali ba pasteur ba prophétesse ba apôtre ba docteur ba sala nzambe boyembela nzambe to tambola penda na obanga nzambe kanda nzambe za likolo na basali na ye en tout cas basala nzambe ba otambola malamu te ebele ba otambola malamu te tant nazo bondela lobi na butu nazo ki quelques messages yango pe na habite na kende papa Chiki to partager yango partout dans le monde bande comme sou balanda yango donc kanda nzambe eza likolo ya basali na ye ezala ya basi to pe ya mibali tozo mema bana nzambe wapi tozo mema bana nzambe belé na perdition tozo mema peuple de Dieu na perdition parce que makambo yo zo sala ta musu yo ki no bien o ki no sentiment makambo yo sala ki mais ta musu osambela apona yaza na kati tonga na yo eza pe na musu nzamba salele bikama kande yembaka wana kandengo te ya kawana nzamba salela bikamo alors tango bata bongo ba okuta na makambo to mima bango na nzela nini tozo bungisa bango nzela alors basala nzambe nyonso foto bondela pena to senga mawana nzambe na bavi na biso bisiko okoyaki osengi mawana nzambe nzamba limbisi opo telemi popoli mabelo continent nzela donc ezala te kende na sali boye na osambela sute na zongeli mokilité donc to sambela nde libisika oyo ko isenga na nzambe pe soko eza ya solo yebi ke za bongo osengi mawa na nzambe pe osengi mawa osengi pardon na bato otutisi mutema na bango. Voilà maman Siara to bana mission sikoyo to kene bongo na actualité autour de Malasima il y a biso comédien Gabi oza gravement malade na niveau amikili oyo bato ba ko ba ete moi si na ye azali cause ya maladie na ye azo maltraité ye moi si azu ba bien moi si boye les gens accusent plus la femme to la na ba émission pa mususu eko sama na niveau internet ba lui moi si na za cause ya maladie ya papa na biso Gabi et puis la famille ba ye kozwa ba comme ko la moi biloko ya papa Gabi. Mais non, en tant que servant de Dieu, parce que l'autre fois, on peut faire un message, ça qui prophétie sur le Gabi, effectivement, il y a bongo et tout le monde peut que tu aurais que la famille à Gabi, peut comme on a yo, au niveau à bureau na yo, tu combien à niveau nini dans tout ça. Ok, merci beaucoup papa Chic Mukadi. Na pesa ki deux messages tant to ça que mission na. Na pesa ki message pour na papa Matou Samuel na Gabi Kiwaka. Papa Matou Samuel a benga kinga a ebisinga au moment ya ba fête na ele kaki azaki moi vraiment ba problème ele kaki ba déplacer ki na madame na ye. Et puis ebisinga maman Serambo tango lobi ke na senga kinzamba talisanga bilembo misa tout soki ya solo moi si on azo balaza moi sinanga eza vrai na senga kinzamba talisanga bilembo misa tout soki za mwasi nanga alobi tout temps olobaki na kendeke ba pasteur mi balé ba pasteur wana ba bondela nzamba talisa bango soki mwasi nazo bala za mwasi nanga eza makambo yo lobi meto sola kina papa Matou Samuel ayebisa nga soki akomi kino courant semaine oyo abenga nga na kende pa na eto aya na bureau nanga na yebisa ki problème ezate deuxième message na pesa ki pona papa Gabi Kiwaka donc moni nde tozala boye
okozwa message à mutu mais na oloba famille na ye elukanga na opesa précision to vie privée na ye na télévision te donc to sala ke émission na batu musu ba mona mabe ba finge na ba commentaire pona nini papa Chiki bino bozala osala ba émission bongo mama Sierra pona ke no luka Gabi Kiwaka te Gabi Kiwaka za na potonga na Kinshasa na luka ndenge nini omoke message o déjà to transmettre tant to bi ba famille na ba luka mutu ay bande ko na partager émission alors bande ko ne pe balanda ki émission wana ba famille ya Gabi Kiwaka na poto ba délégué ki mwana na ye ya mobali ya liboso ana mwana ya mwasi ya liboso abala pe déjà mais ba délégué ki oya ya mibale wana za mwana liboso na bana mibali nde ayaki vidéo peza wana nazwaki quelques vidéos tant ayaki avant non tokutane na bande ko bondela nzambe ya préciser nga soki vraiment réellement ya zande ko na etopé mwana ye po ezaki pe na batu musu bande ko benga pourtant on a pesi message na Gabi Kiwaka eza eloko moko esalamaki na kati église oya bande ko sambela nde fongola ki porte po ke mimi na makambo nyonso komi alors batu musu nazwaki menace ya batu be église wana musu ba bengaki o ndenge nini yoko tanga komba église mais so balandi message ba comprendre ki te même pasteur wana ya Gabi Kiwaka benga na téléphone abenga na téléphone na sola ki na ye ils appellent ma kamso to sola ki ngai na ye mais ils appellent batu musu ba kosaki banda obenga balobi ke ba comme ko utiliser batu baloba ke bango baza famille ya Gabi Kiwaka mezaki bango te alors ba délégué ki mwana mbala ya ki to sololi na ye na PCP message balobi alobi mama Sierra message au PC eza vrai message makambo ezo leka na vie papa na biso donc yo ye bibiso te yango tanto ki message on de batindinga na ekoluka yo alors to sola ki na bango très bien et puis to sola ki pena bande kwa Gabi Kiwaka o bazali banda mboka po baze belé na poto ya basi babala ya mibali pe bazali baza vraiment ebelé baza famille munene donc ba benga inga to sala ki conférence ya prière to bondela ki ngana bango famille mobimba alors et message yango pe na moni etambola ki na ba réseaux sociaux bande ko msupe basali po azande ko na biso congolais donc to moni mabe moko elinge salama soki nzamba pesi meze bande ko msupe basali message ya ko finga te bazolo bela pourquoi moi ça ndimatika mobile nene ta wana za nango mais batu msupe ba comprendre te ba koloba na bango ndenge ka o bango ba yebi comme conseil ngana opesa na famille ya Gabi Kiwaka baza na discrétion te parce que beaucoup de mambo ebele Gabi Kiwaka aza muto aza reconnu aza muto aza star eza lokwa ba vie na biso o atozo bunda mobile no kangeka ne lamba ba kango photo ba publier on les réseaux sociaux donc eza likambo moko ke ata boyoki makambo ebele batu ba osala be mission batu ba misala ba faux vexo batu ba bana makambo eza bongo te bino boza kokota na kata ba jeune na bango te boza pe na distraction te boza la toujours na vie de prière. Mais en fait, maman Sierra, le problème c'est quoi oyo Gabi akobela maladie ni na solo la ki na famille na ye ndeka na lobaki ma musoza mambolo ba télévision te na loba solo la ki na famille na ye ba yebi le pourquoi malade yango uti wapi pe bandaki nini salama ki pe ndenge nini comme ba niveau mariage ya pasteur abalele mwasi wana e comme ndenge ezalaki donc to sola ki na bango eza mamnokolo bango na TVT po eza vie privée na ye pe famille na ye donc loko ngana ko yebisa bande kone boyo kabiyo ka yokate boza na distraction ezala te liboso na bino boza la toujours na vie de prière bolanda te mutalo baki be ponga to na sala émission bato musu ba benganga mama Sierra mbonga na yebika Gabi Kiwaka to fonda kana côté moko ngabi zo émission na tindela bande kone ba benganga alors mutapesa ka message ezala nzambe no ke mutinda ko pesa mutu message alors tant on a un message à muto pesi na ba précision tale salama ki boezala ki besa ke nzambe ne muto pesi au message wana siko akomi na niveau nini maladie sili abiki to ko yebati maman Sierra alors azana ye azotambola mais osenga kaka ba prière ebele selon ma famille ba yekomona azotambola mais osenga ba prière ebele pour makambo eza spirituel et mona na muto ko mona muto otambola bo olia na ye pas bien même o ka to muto kufi mende ko na biso ando bela asenga ki pe biloko olia koma ki na bien donc mungu na ko distraire bino bo mona ke ça va bo mona ki akomi bien et après amima mutu na kata liwa to batindike na kata libulu alors bolongwa penda na distraction wana eloko penda na lingine ebisa bino boza toujours na vie de prière bolanda biyoka yokate même biso ba vie na biso ezala ke exposer ezali comme ça ko sala ngo boete lokolo za mutu réseau reconnu yebani et roleka toujours na ba réseaux sociaux donc des messages on a lingena pesa ona ndeko na biso Gabi Kiwaka. Mais maman Sierra concernant message jolba ipona mambo etali majabu. Oui. Nini premièrement ko lomana concours majabu.
na ebite nzamba la kisu yelo mo concernant majabu ndenge maekoti lelo tomoni mwasa libala mais comme peut pesa biso mo explication to nini omema ki on émission lelo awa na chebiso concours majabu na ba message à opesa na kolo responsable nango voilà responsable nango pe na mobali na ye surtout mingi eza message pour na mobali na ye OK donc message eza nini avant non na pesa message na olinga na pesa moi conseil na kata majabu batu nyoso baza majabu eza idée mo malamu ko sala ko aider ba gente là même to ngona ba gouvernement ba député mutu peta muso azwa idée ya ko sala studio moko ya munene bongo te donc net papa si ko sali chez biso télévision to ya to pesa lo banzambe to tei ndenge pe to sala wana ndambe pa pambolo eza pona mbongo to pesa ate muso to ko pe émission muso futi te o leki no fele papa si ki na ina sala émission na mbongo to bi ya oleka omoni nzambe pa pambolo par rapport ke mutu muso linga ke na libungo na metango ayoki loba wana ebikisi mutu wana pona nini yo ndime ko lekisa mutu wana na chaîne na yo eza déjà eloko malamu donc eza eloko malamu o bango basali mais na koyebi mais dans un message ya koyebisa bandeko basala wana il faut bobondela mingi il faut pe bazala bayeba kotambola bayeba kotambola eloko basala eza malamu pona kosunga ba musicien na biso chrétien mutu na besoin oyemba nzembo studio munene pe kende bayembi pe ekozala malamu ndena bamboka musu basala yango mais il faut boyeba kotambola bosenga beaucoup plus mawana nzambe likolo ya groupe mobimba ya majabu donc bosenga mawana nzambe likolo na bino eza eloko biso to mona ki yango to sepelaki nango to be eza initiative moko ya malamu mingi kosala yango mais message on nzamba pesinga pona ebisa mukolo responsable wana le responsable ya majabu mwasi pe mobali donc nzamba ebisinga na ebisa mobali boye donc message o nzamba ebisinga na ebisa ke aza musala nzambe munene mais alongwa lesika o ya azali alongwa na kati bisika o ya kota parce que tant azo bondela lobi na butu nzamba talisinga esika telemaki moto entouré ye na katikati ya moto wana ye mobali ye na katikati ya moto wana et puis mwasi atelemi na musika azotala ye bisika aza na katikati ya moto elingi koloba nini eza na batu mususu yo mona ka mwasi na mobali mais mobali ebike ngana na ngana mutamakambu nazwi mwasi kaka na teye wana na tindo yo kende bo mona pe même be mission ko sala ma oloba makambo esalama eza faux archifaux mais nzamba za na besoin na ye bo aza musala nzambe munene il faut nzamba zebisanga na ebisa ye azonga na se ya makolo na ye azonga na se ya makolo na ye asalela nzambe na bosolo nzambe soka lingi muta pesa wa mutu temps au moins on a dit ba témoignage na biso effectivement awase la nzambe tango so la dit ba témoignage asale la nzambe na bosolo idée initiative o ya sali ya osala batu majabu ezelo ko malamu même ba biso tout apprécier ngo eza malamu mingi eza eloko mabete eza malamu mais nzamba zebisanga na ebisa ye asalela nzambe na bosolo akota mozindo ya mabondeli pasenga mawana nzambe likola bombo ne pe mwasi na ye asenga mawana nzambe likola vi na ye nde nzambe aokitisa mawa likolo na bango nde message o na lingai na transmettre na sala ki effort ya okutana na ye na kati église na ye baboya ki kokutana na kota kuna na sala au moins 3 fois ya okende kuna balobi naza na rendez-vous te moyen na kutana na ye ezate yango na ye kopesa message oyo na télévision mutu nyonso ayoka message oyo a partager yango massivement pe groupe majabu mobimba basenga na nzambe likolo na bango na bavi na bango na misala na bango eloko bazo saleza malamu mingi et puis même ye apporte sala eloko mo malamu pona ko aider basala nzambe belé ko aider batebele o azana besoin ko yemba okenda ofuta na primo ya bien donc nde message o na ki pona opesa na mukolo ele voilà maman Sierra tout mona kiyo na initiative ONG ya orphelinat ils ont mis wapi parce que bato moi mingi ba ko benga nga concernant orphelinat ya maman Sierra Mboyo wena na tuna bango na ba pege non tono tuna bilo pa maman Sierra Mboyo na yebi na adresse te adresse ils ont mis wapi ya orphelinat esika bana bafanda kezana kinkole na sele bana bazana sele sko lupangu to sombaki na 2021 awa ezaki na ba novembre je crois to salaki pe be mission ngo ya lupangu to sombaki pona ba orphelin alors to bandisko ko sala clôture ne sika wana moni déjà batu musu ba sombaki quelque part ba sali clôture so batali même na vidéo ba mona na suka clôture mo ezana ba kota ki vraiment ndambo bazui 2 mètres côté na biso ne senga ki nan to sala clôture nango et après so to sali clôture ba misana ba mire ya banda kuna
kati pona to tongela bana esika na biso mo bafanda papa chiki ko futa $300 pona ba orphelin par mois za passe mingi na linga penda ko lexer sou mamba ba orphelin na TVT ndenge nzamba recommanda kinga na lexango le soute et comme même so muto asali don so muto atindeli ba orphelin ba carton biloko yaka muto atinda bilamba ba sapatu mais so ki ozui okangika ba photo ko biloko comme pas bana okangi ba photo tindeli mutu wana to lexango sou vraiment na ba réseaux sociaux té alors toza vraiment na besoin de lisungi et bande comme soupe batini ba 55 ya sima bande ko bozolanda biso toza vraiment na besoin ya lisungi moni so tozo esika na biso moko na bana na ba orphelin na ba veya so bozo tama tembele bolie pondu bolie nyonso bolie mutotu na binote wa mbonga ndaku donc bomeka ko sunga Ophelina ya mama Sierra Mboyo pe fondation Sierra Mboyo donc na saki na omoko ya sima saki sima eza na $10 donc so lobi ke na so bata 5 sacs 10 sacs so po moni ke mama Sierra na otinda mbongo te otindika batu baye bayeka kotika basima na chanteuse nango musika te ezaka wana na station kaka ya Kinkole wana na virage likola pont quelques mètres na station wana ya virage donc soki obengi na opesa bino adresse baye kotika na fondation na esika lupango ezali et cause la bénédiction nzamba opambolo soko sungi orphelin na $1 na $2 €100 €200 €300 nzamba lola opambolo merci pe na bandeko nyonso o bon participer ki ko sunga mama Sierra na tindi €50 pour na ba orphelin na tindi €100 pour na kotonga esika wana nzamba lola opambolo bandeko pe botindi $500 $200 $300 €600 pour na kosunga lupango pour na ba orphelin nzamba lola akozanga te ko kaniselo bola mozo sala nzamba lola kozanga te ko pambola yo donc toza vraiment na besoin ya lisungi penda pona kotonga esika na biso moko ate ko 5 mois 6 mois mais to tonga esika na to de basela ki biso devait za wana et kozala lipamboli mingi pe pona ndeko ndimi ko contribuer pona osunga biso. Voilà, merci beaucoup mon Sierra numéro na ezali wana o nyonso alinga ko tabongo en contact na mon Sierra Mboyo abengi akozaye moko na bandi tokomi na suka luba suka ezali pour émission lelo. Merci beaucoup nzamba pambola bino nyonso numéro mama Sierra Mboyo eza affiché oza na problème nyonso ezotungisa yo olobi mama Sierra Mboyo na bondeli pe mingi nazo za solution te mama Sierra Mboyo nga na ozo bazem na osa fausse couche nazo bota te mamuno ezo simba te nyonso na otolobi te numéro mama Sierra Mboyo eza affiché obenginga tokobondela nzamba opesa biso ba directive okotata la monnaie na nzambe ndenge pe bandeko mona na ba video wana nganda mama Sierra selinga na boti nganda mama Sierra Mboyo apesinga mukanda ndamba mama Sierra Mboyo aselinga boy nzambe wana za pe capable ya kosalela yo nzamba lola pambola bino nyonso. Merci beaucoup maman Sierra Mboyo na peshe matondi mingi na ndenge oyayi koleke pa na biso na chez biso télévision na bandi nzamba la sukate. Merci beaucoup. Bandeko balandi tokoni bongo na soki émission lelo na pesi bino matoni mingi na oyo azaki na sima bilili Chris na pesi matoni mingi ndeko Chris hein donc image kitoko. Merci pe na ndeko Denis Mosolo na moni bongo Elias du côté réalisation na pesi matoni mingi. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ parce que c'est lui le numéro 1 de cette chaîne parce que yende a sponsorisé Rabiso awa apesa Rabiso makoki apesa Rabiso mayele apesa biso nyonso tozali nango zali bongo Yesu Christ tata nzambe yende makasi na biso yende sponsor na biso awa tant boko mona chez biso télévision ko sala succès bat ba kolinga ngo mingi te mais mingi pour être chez biso télévision azali bongo na sponsor Jésus Christ yo bolingo ko manete biso ya ko sponsor na biso ya ndimaka na ye non fele nyonso akoya na PTP aye. Un grand merci à maman Emily Setimaïnga moi Nzambe depuis Canada yepe andima ko songa ba orphelin nzamba pambola na nyonso ko sala pour na ba orphelin point na monaki to monaki pe espace hein ya ba orphelin monaki orpheline fungwami nzambe pa pambola yo na ndenge bana bazu esika to ko filmer yango pe mbala ya sima to la kisabatu lo lenge kani bana bazu esika ya kolala pe ya kolia na PCP matoni mingi na oyo balanda biso awa na chez biso télévision ba abonné na biso nyonso plus de 143 000 vais dire abonnés ba kisami pe ba ko kende 144 nzamba pambola bino na PCP mingi o ba s'abonner pe na chez biso officiel à part chez biso TV to na chez biso officiel pe ba ko pe ba s'abonner à côté kuna to PCP na matoni mingi ezara chaîne moko donc malgré zami balé mais ezalika chaîne moko. Merci mingi na molonga na ngali di mukadi na pesio mbote bele zika ozami na pesi bana ngambote banda ko balani suki Yesu Christ azongi te to kuta na pona suite émission topé émission asika. Bye bye. Oui, je confirme des boutiques
Boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na Maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Ah, les amis, Miss Lo Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Tout le monde a la bureau sur son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas moucher en Australie. Non, il n'y a pas de poudre, ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa pomo na biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo Nango Eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu Eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.